ekosema na 0 heure ekosalema na 20 heures toyebite biso toza bato moko tobongamaka chaque jour chaque heure chaque minute non wana eza bacondition passer la simbi bamachine aye barecommande yalaetisa bato pempembe soki akufi na mabe wana nga na kotanga makinene na motu na yo soki akufi na mabe wana nga na kotanga makinene na motu na yo misala nyonso kosaka na se na moi ebele moko tokufa misala ekolanda biso moto akosa te aza mwana moto te po akosangai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Du nouveau en Europe, du nouveau à Kinshasa, Yassika Eye, Maison Nazareta. Toleisa mabota na biso pe bandeko na biso na Kinshasa, na mbongo mukie. L'histoire de Nazareta n'est pas si compliquée. Opesi mbongo na yo, kobanda na talo ya $10, $15. Pe $20 ya pamba à partir ya Europe. Bandeko na biso na Kinshasa ba récupérer biloko ya kolia na Kinshasa. Masolo bongwani. Yambala oyo la Porsche na Maison Nazareta ba simplifier affaire. Pour tout contact, appelez Maison Nazareta. À partir ya Europe, naba numéro oyo. Paris, Suisse, Pelisusu Suède. Likambo ya retard eza lisusu te. Po ma solo e bongwani ya solo. Na mbongo na yo ya mukie, bandeko ba retirer biloko ya kolia na Kinshasa. Donc, opesi mbongo ba pesi ya kolia na Maison Nazareta na Kinshasa. Nango tolobi, bienvenue à tous. na pesi bino mbote bandeko batali oyo misani kolanda biso ngai mosali na bino na benga mina kombo ya Pasteur Richard Mangando Nyekese vraiment na pesi bandeko nyonso bazolanda biso à travers le monde baauditeur na biso nyonso oyo bande kolanda enseignement na biso kobanda mokola liboso kino tozokoba malembe na pesi bino mbote na pesi bandeko ya Europe bandeko ya Amérique bandeko ya Asie bandeko ya Océanie bandeko nyonso bazolanda biso na 5 continents vraiment na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia Nzambe apambola bino nabiki à travers message yo batubile bazopambola batubile baza édifier batubile bazokoma bazobenga ke Nzambe azosima mitema ya batu Nzambe apambola parce que Bible biki kolo atindaki liloba apeli liloba mo bikisaki mutazobika kana kolia na komela te mais mutazobika na maloba zobima na monoko ya Nzambe on a pesi bandeko nyonso mbote bien aimé tozokoba toujours na tina enseignement na biso na tina ba adorateur batubele bazosambela lelo kosambela komi lokola coutume komi lokola modèle parce que kako mutakenda église azongi abika azosambela mais biso Nzambe atie biso pamba te Bible zo bana mokanda Ephésiens chapitre 4 verset 11 que Nzambe établi ba ministre na biso toza ba captif ya kolo bato kola kanga bango toza bato ko sacrifier bolenge na biso Nzambe abengi biso zakina no ba jeune ezaki tango to sakana na mokili Nzambe abengi biso Nzambe atie ba serviteur et pamba te bien que bato belé lelo bazozanga confiance et pas basé na Nzambe eza pe foti na bango te mais ezaka parce que Satan il a détourné nzela ya kolo Satan pe asali ba faux serviteur à larguer bango na kati elanga ya omoni ki batamba osa babi bato bazozwa moi découragement mais nebi keza tactique ya Satan bino bolanda soki babi soki bazolobela ba faux c'est que ba vrai bazala bato nyonso bandenge moto exception za na makambo nyonso
exception dans le domaine union soit ta balobi ata ba pesi loi mais exception ezali nzambe bazana basani ya solo basali ba pasteur ya solo bazali ba prophète ya solo bazali ba évangéliste ya solo bazali ba docteur bazali ba apôtre pe bazali vraiment boza na confiance na maloba nzambe parce que nzambe moko moto omona ya kiti alati pantalon na chemise ate ya po bongo na motema mais nzambe alata ka batu pona bateya alors bino bandeko bozo pesa biso confiance toyebi ke biso nyonso tozobi tozozela événement moko toyebi ke kolo na biso alakaki biso bokonza likolo abiki akende kobomisela biso bisika afin ke bisika ya kozala biso mpe tozala wana alors moto akokɔta na mboka wana bible etiki nouveau testament na ancien testament pamba te tomonaka meme soki para alingi akufa akotika testament ke soki nakufi lupango eza na makampagne kopesa motu kingani lupango eza na barongo eza ya motu kingani soki bato baosala batestament seki bazwa makambo kaka na kati ya bible yamoni nzambe magi aza te matiki biso nouveau testament na ancien testament parce que to se référer na makambo oyo parce que na mboka wana babiki eloko moko eza suivi kokota te eloko eza suivi kokota kuna te alors yango tala ntina ne biso senge tolakisa bino nzela tolakisa bino ndenge nini batambolaka na vie yango nzambe apesi biso baministère mpona koédifie église corps du christ alors yango mpe tozokóma na bandako na bino na babiro na bino partout bozali mpona toteya bino esengo na bandeko bazotosa makambo tozoloba oyo mpe azotosa te eza likambo nini na nzambe me biso tozaka na manda koloba moto asimbaka bato eza nzambe moto atushaka bato babongo na mitema eza nzambe me biso tosalaka tâche na biso parce que nzambe atya biso balokwa basentinere aliki soki na biso eke moto mabe akokufa na mabe na ye me boyi koyebisa ye soki akufi na mabe wana ngai na kotanga makinane na motu na yo toboyelobi na jugement dernier bakeno ngai na yo kaka te yango moni sango malamu ekomi ntina niveau ba internet ok ntango mosusu obongola mitema makambo ba internet ezalaki te ezalaki mpona moto akóma ntango mosusu na Europe fois se déplacer akóma na Europe baki na Amérique fois akende mais lelo tozokóma na bacontinent nyonso à travers internet vraiment napamboli bino makasi lelo tozolobela toujours na sous-thème na biso na baki thème na biso principal ebengami tozolobela ntina ba vrai adorateur nazokoba na sous-thème ya lelo tokolobela sous-thème na biso lelo ezali sous-thème ezali boye rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Topé na lingala babiki non luka kimia na moto nyonso pe kopetolama soki na yango te mutu moko te akomona nzambe na lingo suleka personne soutien na solobela mona rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Babiki to luka kimia na bato nyonso mpona lobaka bote na lingana tanga bongo na koleka mingi na explication. Totangi mokanda ya Hébreu chapitre nango 12 na verset nango 14 Hébreu 12 14 Bible qui dit au début recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tout le monde va regarder biso na sanctification na paix. Si on a tout temps la sanctification pour expliquer mbala moko pour la sanctification tu relèves dans mokanda ya Exode chapitre 19 tu commences dans verset 10 tu vas dans verset 10 tu quittes dans 11 tu vas sauter dans 14 à 15 puis tu vas sauter sur la 22 dans même chapitre 1 natangi Exode chapitre 10 Exode chapitre 19 plutôt verset 10 à 11 verset 10 le Bible. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifiez-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, verset 11, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne de Sinaï. De sauter dans verset 14 à 15, 14 à 15 le Bible. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifiait le peuple et il laverait leurs vêtements. Verset 15, et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours,
ne vous approchez d'aucune femme. Voilà le verset que nous avons dans le même chapitre, dans le verset 22, pour tous ceux qui sont expliqués. Verset 22 de Bible. Qui est le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel, se sanctifier aussi de peur que l'Éternel ne le frappe de mort. Amen. Bien aimé, pour nous dire que la vraie adorateur, il n'y a pas de critère à cause de la vraie adorateur. Parce que quand nous dire que la vraie adorateur, il y a un faux adorateur bazali. Faux adorateur azanani, azamuto akenene ko sambela, mais asala ka makambo nyonso Bible ezoboye. Mutazo sambela, mais azamuibi. Mutazo sambela, mais azandoki. Mutakenda l'église, mais non ki ndumba tikate. Mutakenda l'église, makambo ya ko swana ko bunda ko wela na tikate. Makambo nyonso mokila mwa ça. Mais akenda kana église. Wana za faux adorateur. Mais ma vrai adorateur ba critère on a zopé ça que muto alinga comme vrai parce que église to comme ma devant kolo et église ko za la sans tache ni rite. Baza bandinyo ba ko za enlever la première heure. Baza bato kolo a chabilembo likolo na bango. Bango baza ba candidat ya lola. Mais n'est pas vrai adorateur. Bato bako ta lola bien aimé mutako sauté. Évangile kolo atiki la biso. Ezaka ka bato ba bomo na mitema. Les acabats même ma vie à sanctification. N'est pas la vie chrétienne ma kamutu kolobelalo. La nana la bokebi. Base la vie chrétienne en mode. L'autre mutu nous a contacté. Ma vie qui rechercher la paix avec tous et la sanctification. Donc c'est qu'à peine la sanctification. Mais biloko bandimi ba intérêt en mot. Ça c'est qu'à ba mona kaya kana église ayemba kana ye atia kana ye aya pesi offrande na ye akena ye. Mais azo c'est là toujours là. Bien aimé, Koko Talo les a facilité. Et là, comme vous avez suivi Koko Takanalo la jamais. N'a pas dit dans notre ya rechercher la paix. Bible pas que toi le gars qui vient na moto nyoso. Est-ce que le gars qui vient na bateau? Ba makamusu biso to nebijaga aboye. Pour être bible toi le gars qui vient. Bible que toi le gars qui vient na moto nyoso. Ba bi moto nyoso. Même moto asambelaka. Même moto azamu pagano. Tant que dit que bozana mo ba mes attaques na ye. Topé boyoka na katena ye. Topé oswana. Et c'est maintenant que nous faut lukande ko na yo bien aimé. Boyoka na. Muto adini toujours via ba conflit via ba rancune à kota lola ti. Ya mo ni bible zo ba to rechercher. Ça veut dire que lukaka mo tango nyonso moni kana bebisaki oye kubongisa na ndeko na bona bo moto. Batu musu balinga ba beba na batu. Mais bien ngana bongisa kana nzambe. Maintenant batu baroka na batu te. Bien aimé ça hypocrisie. Bible zo ba keso ki to lingi nzambe biso mona kate me bito linga kae. Comment to ko ina ndeko zo mona na miso bozo ina mo lingi ka nzambe yo mona na note. Yo na mona nzambe te me obi ko linga nzambe ningi. Non. Wana za hypocrisie. Mais soko lingi nzambe bana ko linga ndeko na yo. Mais le bele batu le bazo sambela azo sambela me azana ba confina batu ya kusakana te. Aza binemi na batu muto sambela me azana ba akanga batu binemi bien aimé. Caractère za pona mwana nzambe te. Bible zo ba ke tsoko siliki ko silika na biso koma kino pokwati. C'est lequel qui peut occuper ko silika to batu. Mutu mako s'appelle comment boye epesi mo akanda. Mais avant to koma buto lala, il faut le kamuto na bo se réconcilier na ye. Nde ngazanga te za Bible mo kana tutanga. Babi ki to luka kimena mutu nyusu. Combien la bana nzambe lelo ba osambele baza ba confina batu. Na sina mona bana nzambe ba zo moi ba discussion kaka ndene za la kaka mais ba lu bana ngate ba sambele église moko. Ba ka ba yembi ba bini ba chebo frande ba sepeli. Bien aimé non. Bible so ba bongote. Biso ba to za sansa hotel sa bino nzia so bombe makambo to ede bino te. To lingi makila na bino tikala na mitu na bino moko. Bible que toi prêcher l'évangile à maman favorable ou non favorable. Il y a un moment où biso to mi pesa ko la bengi biso dans ba jeune pour to la makambo bien aimé. Pour na to éclairer pour peuple ensemble. Comment le sambela ko zana moto kangela kanda bingana to ko lobanga kate. Ngana eti kilo to kokufa bien aimé non. Yo moto zola nanga lelo so ko zana bateau kangela bi oser kanisa bango binemi. Ozana bateau lobisa kate. Ozana bateau bozana ba conflit lelo. Bokende koyoka na bango tanzo ba koluka kimia eza pesi pardon eza na kati mwana nzambe aza mutu apardonaka
Moi je bazata makambo eleki eleki metanga kovana molimo santo ya koconduire que non likambo que non mikili senga par de ko kufelite parce que là toujours les conditions ba pesi pour muta konta na Rome d'ici babi que soki muta luki ki mena badute mutu moko ta komona nzambe atanga mutu na hote ya bible atanga pasteur funa luka kimia ya moni so soki atama makambo ezaki mo ma champ de parole mais peut-être mo makambo kimike ezalaki to koma to luki ko arranger mo parce que mutu atika la peto Bible so ba que soko za omoni que tant on est l'église ezali comme kana matie mutu zolo bango que soko on est l'église avo tu offrande na yo mais na motema na kanisi que nazana likamuna ndeko na moko esenga to arranger to pe to kana na mutu songolote babi que avo tu offrande na yo que tika na go tu offrande na poche que nda vers ndeko na bokuta na bosula bo bongisa soki bo bongisi nde na sima na mo bo tu offrande na donc moi on a dit offrande mais ça va t'allumer raté bien mais le sang on est servi le côté ce que je quand il a dit qu'on a kanda bo ko limbisa été bon on masumu ebele o sala nzamba limbisa pourquoi tant soutien le côté on sala ka masumu mais nzamba limbisa yo pourquoi quand il a dit qu'on a kanda tant que quand il a batu bakano za ba confiner batu nde moi nzamba pas ya mabonde ni ko zala raté et comme bengi le comme blocage moi mabonde ni ko manalo les ati OK nzamba limbisa ki to yo kana na batu ata mutu asala yo mabe kenda mikitisa boyo kana na yebo boyo kana yo na bapona bana nzambe même ata mutu ngasambela kana ite momoni ke yo ne simba kate kenda boyo kana biso za bana nzambe foto sala bible zoloba litomba neza ko sambela moza bilimi na batu yo luka akimate côté ne so ya ko tiaka tu batu musu baza spécialiste ko luka ka ba trouble mais bakoka ko arranger makambo monte musana ko créer ba makambo ko créer ba makambo division ya mais ceux qui va confuser koti azakana courage ata ko approcher bat muzobe ngana me na ke pa na ko fuka bele ko ngana ko bondela bien aimé bible ko miki disateur ko tala grade na hote ko tala fonctionnalité ko tala niveau d'étude na hote mais so ko moni que quelque part obebi ça ezina batu balela na kombo na yo luka kimena batu wana luka zo zela na lola luka s'arranger na bango parce que comme l'autre autorité pako bakina yo kakite banani yo kanisa binemi banani va voyager zakana ba bosolo na ba moli souté obi ke ngana batona c'est fini non bien aimé le corps ndi medicolo o sengelo na makambo ko la solo ba le corps zo ka makambo e sengi makambo e me mayo na repentance makambo e me moko luka bande kuana même so mo na ba ngo ezate même na nzela ba téléphone luka ba ngo senga ba ngo pardon le ba ke ndeko likambo ezaki to le banate pour la likambo bosala nga bo mais ngana no ki le banzambe na bo mikumba eza mikumba bien aimé kozaka ba binemi na bato eza mikumba zo mema pour rien ozo na mikumba pour rien eta ki esika bato bazali mabe kozanga te bisika so bato basangana ka bien aimé moi makama mike ezalaka parce que toza bato mais tu baka kwa radio parce que toza bana nzambe mona nzambe pour que nous senga pardon ami qui ça va na sonité parce que ayebele ko ni na osala pardon ezalaka force libéraka mutu pardon za force mobile c'est mon nzambe ko sambela ozana ba binemi na bato mais tant que vous faites comment prier moi nzamba ya mabonde na ezate parce que mabonde na ekomi ba confie comme si mabonde na obstacle devant nzambe bien aimé luka kimia kenda na bisiko bemisaki ata mutu ina bandaki mabe mais okela ko bakenga na limisio to bolobani bobongisi ata bozala so semble te mais bozaka na ba relation bien bo garder ka ba contact ba bonne relation ça la va bien parce que mutu abongi na bato mais na bato ne so conflit na ba collaborateur na yo conflit na bana na moko conflit na famille na moko conflit non bien aimé bibi que to luka kimia na bato nyonso luka kimia bien aimé litomba no sambela mozana bato yo kangela bakando kanga ba ba mazita na mitemo kanga ba ngona mitemo so bateka kombo na yo lobaka ona ndenge mabe mutu na aye kuta mutu mabe pona nikapo boyo kana na eti ata mutu asali bola mondi mabola muneza de parce que kapo inaye non bien aimé wana pona bana nzambe te pona ba mokili to ko comprendre pona ba bible ba nzambe te mais yo mutu za mwana mwinda tala lelo mitala place ozali tengana zama nana to loba na suna na mutu te nana to bebana okene ko luka ki oluka bos bobongisa ndena simocho friends na yo nzamba za na besoin na yo okoma vrai adorateur et c'est vrai adorateur ko za na ba confina ba to zo adorer nzambe moi nzamba agréé zalite parce que aotala mitema nzamba makambo ya bato aotala za na ba confina bato
ça bien été, bien aimé. Les angats de la Bible, tout autant dans le Mukanda, Hébreu chapitre 12, verset 14. Tant que bisco zali. Lucas qui m'a parce que tu es bien on a tenu mon coloté. Tu as toujours prévu ce dans mais comme préparé parce que à l'evêque au sein à 18h à l'heure. Et au sein à 0h. Et au sein à 20h tu es évité. Bisou de la mon retour bon à chaque jour, chaque heure, chaque minute. Pour éviter l'autre peut lui besoin après avant sur ma série tout le monde va faire chaque jour. Le va faire chaque jour mais à l'evêque ça minute koku fatena makamuna batu linga motema noza la polele ata munda sali yo mabe pardonner ko la biketo limisa ba na biso 77 fois 7 ata ndo basalo mabe na journée 77 fois pardonner kaka so biso zo pardonner te nzamba ba ko pardonner pe biso te est na bike ba uzola na message o bien aimé to luka kimia parce que mboko to kota bato akanda ba kota kuna te bato ba mesana ba kanga bato bakanda ba kota na bango la te bien aimé et le gars sont posé le boka pour kanda pour ndikola sala mabe ni ko limbisa te mais mabe combien on to sala ba mabe belé mais zamba bosa nango quand zamba limbisa biso to limbisa bato mosusu écoutez le comment te luka kimia na bato noso luka mi petola na tikali na koti na sanctification voilà le bela qui pour na luka kimia na bato na bela pour na bato noso zana ba conflit bato noso boswana bato noso boinana oina bango na motema na yo joie place na motema na yo limbisa bango dès que ozoyoka message oyo kende koluka sala démarche wana nzamba amona yo ke wi oza mwana botosi nzamba amona ke mwana nga kuima loba na nga travers mosala nga te bana nga bayoki mpe bachange nzamba azoluka bandima ndenge aluka ba vrai adorateur moto azana binemi na bato aza faux adorateur ata parler à langue aza faux ata zo prophétiser aza faux oza faux adorateur vrai adorateur va luka kimia na bato aluka ozana barelation bien na bato toza bato tokoleka tokowela nini mokili yanga na yo te tokowela nini nalola ata mosu tokokutana tokoza ensemble mais lelo ozoyina motu parce que toza église moko même église nalobeleza église oyo ya lokale oyo toza te mais église corps du christ oyo akozala lisu oyo akozala likolo oyo akozala matoi oyo akozala monoko me boforme ka corps moko corps du christ koma tokoyina yo somona lisu ayinilo likolo parce que lisu akomona likambo me makolo fe se déplacer mpe comme esika eloko wana ezali mais so bayinani miso akomona makolo mingi okendanga te ozomona alors biso bana nzambe toza bato tozala bato bakonflit lelo moni bakonflit koti na kati ya baeglise okuta pasteur na pasteur bayokanaka te bamusicien na musicien bayokanaka te tomoni makambo ebele na baeglise ya biso ya congo pasteur na pasteur bake osamba na tribunal pasteur moko ake prison mais bandima église na ekomoko ya guerre ekomoko ya iran na iraki non bien aimé mpona biso bana nzambe eza tokosa biloko te exemple nini opesa na bato basambelaka te bon pardon pourquoi tokote ya pardon soki nake kosamba na ndeko na nga na tribunal nakangisa keta mosu prison c'est bien mais est ce nazwi nini exemple nini nga sikoyo napesi etake motei babanita bato kutu basambelaka oyebi kombe bato nzambe atiolama na confie bandeko bato ebeli baboye kondima nzambe mpona babomi bapaster bazosamba oyo azwi bavoka bazosamba na tribunal bakondane paster moko ake prison bien aimé non toki kosalaka makambo te na église makambo eki kozalaka te na église toki kosona tokoki kobunda me tokoyokana toza bandeko toza bafrère na basere tokowelela nini bien aimé toluka kimia na bandeko nyonso vraiment bisika ozokanga église ya bisika ya conflit te me bandeko na basere mabe zwa place limisa bango na continue na deuxième point ya sanctification na ye nazala mwa mingi wana na ntina ya sanctification bible ezolaki toluka kimia na bato nyonso na sanctification c'est tout ça nakanisi susu ndeko bola biso napesi ye la présence mbote na prophète bino boyasi balobaka toujours moto abebisela moninga sanctification te nasepelaka mingi ça veut dire sanctification eza mpona nini bien aimé nazongi na ezorbe naloba siko via sanctification place na hotelema mingi bien aimé mondima azo se sanctifie te bible mingi nature même enseigné biso pourquoi nous autres nous topetolaka ngo nyonso tongaka elata bien ezala bien na ntongo olamuki obrose yango osukoli bien la pakoli mafuta otie babote otie tout mpona nzoto ezalaka bien nzoto eza toujours propre mais tala bato ebele molimo ekomba linga osesantifie molimo te
certification na biso ko tera nini la parole le banzambe Jésus a ba disciple que bino komi pire à cause de la parole nga annoncé bino vina bino za sanctifié pour na malobonga na pesi bino awa total na mokanda zangi na mokanda Exode 19 awa ezalaki bana Israël tamba zobima taba uti na bombo na Égypte taba komaki na désert ko sela nzambe na bango toni que Moïse nde nzambe apesa ki vision ya komimisa peuple o na bombo Moïse tabane koyoka nzambe alobi ndaye kopesa peuple message ndenge lelo nzambe aya kiti pour la biso ba pasteur apesi biso maloba biso zo pesa bino même moko peuple va se soulever à bino Moïse pe ya lembisi biso ka ina ka nzambe ye ka nzambe na lobi alors biso pe to lingi to koma nzambe wana abana kolobela biso nyonso bien aimé ko se galaka na bateite nzambe soka pesi mote grâce ya côté ya cela veut dire grâce pesa meli mutu nyonso te ba musuba koza pasteur ezaka grâce koza la pe mondi mezaka grâce ba patomokeli Moïse babino biso beto bana oyoka nzambe lokola yo alors Moïse a bien tant nzambe oki makambo nzambe bi c'est vrai et c'est ngai na zazoba lokola na opesa message yo bisaka peuple pe ba ya komona nga ba ya kutana nga nzambe bisi Moïse bi kita kenda sanctifier peuple pendant 3 jours bulisa bango après 3 jours boya na ngomba sina yimba to solo la ba mona nga bo ba mona nga Moïse a kiti bien aimé biso to ba biso noka makambo nzambe azo biso to bisa bino o nzambe bisa biso ndako te bino to te ka makanisi na biso te Moïse a kopé abengi peuple bino nzambe biko boki na montagne bo bulisa pendant 3 jours abi bo bulisa mutu bo sukura bilamba na bino ezala peto mais tout le monde va confuser quand il est dans l'église tant que Bible est sukura bilamba na bino au moins la pasteur mon prophète mo boye a sali ba manifestation là ti ba to pembe wana eza ba ignorance bien aimé bilamba to ba to sukula za mitema na biso ezala pembe mitema na biso peto lama nde bilamba za ba lobela bilamba ba lobela za ba bilamba na sombi pembe na la ti église mobimba nde ba comme na vie sanctification non wana za ba condition passer la simbi ba machine et ba recommander ya lettre to pembe le tout monde église ba nzamba pesa biso uniforme na biso ba chrétien za ka vie sanctification babito la bilamba pembe moza libola bola sukula bilamba na bino ezaki bato ba bongisa mitema na bango bien mais pona komona nzambe pesa ki condition pa Moïse pona peuple ba komona nga ba mibulisa pendant 3 jours pourquoi pendant 3 jours abike non mutu moko approcher pemene na moi cité bato bazolo bana bango baza déjà ba marié babala mais pour comment tu pas se purifier pour mona nzambe azo interdit bon que non mutu a pousse na pemene na moi cité na été bien makambo libala zaka makambo nzoto na libala na mona makambo spirituel était tout le kana libala la nzoto talanza azo interdit bato basi babala ke na 3 jours la sanctification mutu moko te a s'approcher na mwasi mais frère ozola nanga sœur ozola nanga oza mutu bala te mais ta la vie ekobo ta olingi ba rapport sexuel lokola mais bato kutu babala basala mo bongo te bien makambo pesa même ba mari mais quand nous s'essuyer nous t'abala te malingi vie anzo alingi ba jia ba papa na ba maman non pour ça qu'on s'essuyer pamba bien aimé c'est sanctifié babi que mutu moko approcher pemé na moi cité mais le bat bazo ba na nzambe le bat ta mona ba débauche bien aimé makambo libala ekola tse bato le belelo la libala yo mona osaka na nango parce que bible ba que libala les honorer na tous ils sont honorés partout et pas en Zambie, pas à Batou. Nous nous sommes baladés, mais comment ça va rapport exagéré? Nous sommes baladés, nous sommes interdits à ça, rapport. Comment va-t-on se sanctifier? Et ça n'a même en Zambie. Oh, bah, quand tu m'as baladé, quand tu vends, bah, là, été, mais bazan bala, non? Et ça même dans bassin en Zambie, écoute, ou qui est plus bazan à bassin, bah, bali, non, bien aimé, non, à condamner aussi. Mais ce qui est libéré au fond des animaux, il y a tout fond. Il y a mis ça papa le lot. Avec les images comme libéré na yo. Il y a coupé sa dot. Libéré les accords de personnes dans la famille. Il y a moi signé il y a mon libéré. Église est mal s'arrêter. Mais l'église est là pour la bénédiction. L'église est là pour bénir. Donc il faut personne donc il faut avoir la personne dans la famille madame. Donc il y a même un béni va passer dans la va bénir yo dans la c'est fini. Et ça c'est comme que les basalo le basalo non.
wana eza na kati ba fornication ezoza na sanctification bien mais sokola yo otikala bino bato bobali nano te obovandi ndako moko nde bozoka message boluka bolégaliser makambo na mino libala parce que tant bozovanda bongo nzamba zoma bozona kati ya fornication bokorate lola lokola maseki bozo se sanctifier te abibo se sanctifier mutuma pour apousse la pemena mosité mais makambo se ngaka sanctification koti bonzambe pene bandi est-ce que on peut tout la chaque jour biso ba nzambe sanctification fait comme un modèle pour na biso chaque heure faut mutabi bulisaka parce que heure nzambe akoya yo éviter enlèvement de choses zéro yo ça aussi prendre biso na 12 heures yo vous êtes tant le sel masungo tina poko no confesser non bien aimé moi na nzambe ami bulisaka chaque fois chaque heure chaque minute il va aussi atteindre réellement boy azongi ami bulisi déjà sans sanctification mutabomona kanzambe azati n'est prévu que non, ça, chercher la paix avec tout cela, la sanctification. Ça, laquelle personne ne verra dire. Même si on a été tout le monde en Zambie. Il y a un besoin de la sanctification. Avec pas pour ça pendant 3 jours. Or que Bible est un mokanda à pierre. Et pas en Zambie, 1000 les alcool un jour. Un jour les alcool à 1000. Ce qui est à 3 jours, on a la 1000 à manquer. Si on a 3 jours, pas en Zambie, les alcool à 3000. Si on a ça 3000. Na langage nzambe banini bato ba se sanctifier er nyonso ti mukolo kufi zo sanctifier mais le ba nzambe ba koti si ba suivre na nzoto tango moza zo ba même na tout le verset bien dit ba non même ba sacrificateur ba mo pe ba mibulisa bato ba zo approcher pe men nzambe biso ba to zo ba sacrificateur za nani eza ba pasteur eza ba prophète eza ba apôtre eza ba docteur ainsi de suite bato nzambe ba pesi ba mo ba ministère nde ba mo ba za ba sacrificateur Bible zo ba ke na verset 22 za ke non biso me ba sacrificateur to mi bulisa so kite nzamba ko frapper biso be nzamba ko beta nzamba na camarade mutu te nzamba betaka o mona mutaza sacrificateur mais ba gafe moko ba sacrificateur ba sala yesa sera te ba to mususu leo to zo mona ba scandale na évangile na sina mona ba sacrificateur a mimi mutu ko zana ba problème ba ke na ngoma mangengenge mais c'est là comme ça s'est ouvert comme une zone mutache zone nani mutu sacrificateur mutabimaki kuna pasteur prophète docteur et ça va passer muso nzambe aki okota retraite quelque part mais au moins même télévision ak même na ba CD pornographique pasteur mus mais ça sincère comme on a ba méditer basi non bien aimé église comme yo pasteur à quelle retraite ba nzambe abiki à quelle retraite ko luka nzambe mais place zo benga ba ser tout ba ser a ça ba bêtise na ba ser et puis après kuna Dieu m'a dit abani ko tshela battu maboko bible bike on donne ce qu'on a tant mutabazo tshela maboko azo transmettre zakati na omona ka lobby wakina besoin ça ba kobo to comme ça les kobo papa parce que mutu moko baza kobo a tcha sacrificateur ba mi buli sapé parce que nzamba ko kitabe nzamba ko beta ba sacrificateur et ça ba sacrificateur beleza menga beta ba ko na poto beta ba mo pour nini via sanctification ezati nana ko mona nzambe sans sanctification nzamba bika za 3 fois saint le quoi za mo santu biso ba toto ndimeli to zapi ba santu mais to kobenga ba santu comment sa sanctification moïse qui kobulisa peuple parce qu'il y a même on permet na nzambe biso pe ba tête zo me permet na nzambe il faut bino bomi bulisa biso to bulisa bino biso mo to mi bulisa parce que nous avons tout ko za enlever la première heure le no biso tout ko mona enlèvement te et ça ba to ba ko kufa mais bible zo ba ke tamba to ba ko kufa na enlèvement baronde bakozala bakokina liboso to cléro kobeta alors bien mais linga kufa kati na kolo bible zo ba na Apocalypse chapitre 14 verset 13 non et c'est mon abato bazo kufa kati na kolo sikoyo à présent parce que misala ba osana nini ikolanda bango misala nyoso osaka na sena mo bien mo ko kufa misala ikolanda biso mutako sauti mutu na mutako samba silo misala naye et c'est ozumi petwa comment on nzambe dosa comment on nzambe ta bato bakomona nzambe ka bato balati balati bilamba pembe cela veut dire via bo santu ezakati na bango ba petwa mikati na bango est-ce que vous avez adorateur tala makambo yo salaka et puis moïse abulisaki bato babulisamaki bayokaki mbela est-ce que ozoka mbela basena nzambe bien kozoka ba mateya ba enseignement mais ozo changer ti otikala ka lelo lobi pe libéré na libéla OK muta tikala ka lelo pe lobi mbele zaka nzambe parce qu'il a changé raté mais biso ba tout changeaka pourquoi lelo na cause mukelo bomona ko munene na changer lelo na cause la mundu na ko pembe na changer
Nous doit changer la naïe. Pourquoi les autres disent non, comme Jésus bien aimé, l'anda message au bon moment maintenant. Parce que nous avons bientôt eu ce message. L'église n'est pas l'église, l'église fait la vie à perfection. L'église fait la vie à Moutami Bouli, ça a yé moko. Bah, nous sommes pas comme une église n'a admis via sanctification, non. Mais surtout, nous bâtiment dans le quartier, on comprend l'été que Moutou a Sambela. Ok, comme Bouli, ça même ici au Salaka. Aux amants, c'est un mot, tu as mon sang. Mais dans mon salon, il m'a cambré au Salaka. Et c'est sa sanctification. Les gens n'ont pas de l'église. Au comment que c'est le mot qu'on a qui l'église dans un vierge. Mais à combien de vierges l'église mais pas lié pété. Non, bien aimé. Les gens qui nous parlent dans le ça va apportement. Mais quand il y a une église, il y a un ça va apportement. Bien comme une confusion. Au côté sué, tu vois. Dans l'Apocalypse 22, que non, Mouta a se suer le sous davantage. Mouta pas se sanctifier, c'est sanctifier caca. Mais ma camarade va mon coco va valer dans mon colon kufa. Bien aimé, c'est sanctifier. Zamba lingio. Pour nous comme un vrai adorateur, mais ma vie à sanctification. Mi peut tout là chaque heure, chaque minute. N'est autant que via bonzambé zakati na yo. Mais t'as la macamoyo juste dans la église. Sacrificateur, et ce c'est sanctifié. Comment les gens sacrifier comme quand il y a des on a été à battre mon sous pour na imoko makamunaye donc il y a un nzamba camarade. Nzamba za camarade à mutute. Et puis nzamba ça la exception pas mutute. Abi que mutu mokote tant to luka kimete to luki sanctification te mutu mokota comme nzamba bien. Et c'est nzamba ko salate maloba nzamba le kakate bien. Na mona batu baleka maloba nzamba le kakate. Nzamba lobaki na eve ko bota na passe tino lobasi ba bota na passe. Avec le mobile, il y a un passe dans le Tokinayo. Les gens vont tout ça à Totokara. C'est bon, Malobazan. Les incontournables. Malobazan, il y a un moté. Et Tikala Bongo. Même il y a un zambé collégaté. Même chapeau, il y a un collégaté, bien aimé. Virgule, un zambé collégaté. Zamba Rasima Malobane, pas Kokisango. Talatelo, toujours qu'il y a malé, mais Natina, Seyman, Abisutina, vrai adorateur. Na lingio simba makamba sanctification. Autant on a vu na crête en Zambie. Au bang en Zambie, bibi qui koibate, koinate, kosonate. Bien même bien tous en zoto. Babi que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. To comme tu kana ba faiblesse en zoto, parce que na bisaka bino chaque fois que nzoto tous en ngo kota kalola te. Et kokota kalola te biki kozonga mabele parce que uta mabele. Mais Zambie a besoin ba amina biso. Nous avons besoin d'esprit na yo, ya ngonde o mona lola. Mais nzoto bo moto, les nzoto ba makambe belé. Les nzoto à corruption. Les nzoto lingima kama mabe. Bien aimé, Zamba sunna yo. Message de la partout zali, c'est sanctifié bien aimé. Parce que là on a besoin de la présence en Zamba, ça via sanctification. Nous avons même so pembe na Zamba parce que tous ala après na nyoso. Bibi que mon dimazalo ko la soldat wazala ka pré ata bitumba yake biso nous après parce que kozonga mona monte comme pembeni yango tozolo ba makambo parce que tout moni que makambo ko lo baki avant kozonga na izo sala ma déjà ala ka biso ba guerre ba nzala mi kakatano ba problème beaucoup zumwe ko teme beaucoup zumu susu tozomona ba signe du temps mais biso ba nzambe to me toujours vers sanctification biso ba élit de Dieu tozana marque nzambe to se sanctifier parce que toi ko regretter l'obité. Nous avons dit que l'on a suivi le compte à la jamais. Nous avons préparé toujours l'église pour notre enlèvement. L'église va préparer des vacances et les églises vont sans tâche ni ride. Nous bien aimés, nous avons tout le monde se soumouka, ma soum pour comment normal. Ok, nous avons normalisé les soum et comme peut-être à continuer également. Vrai adorateur dans la salle, il kamoko bakozonga katina ya sa reconnaître. Au moins la zone maman se réconcilier en Zambie. Mais au ça quand ma soum le bel rien. Parcours de sa vie chrétienne. Aussi c'est suivi. Bien au capot, on a une église. Au bon moment, on a une église, mais bon, on a monté. Non, bien aimé. Lingo comme vrai. Tant que vous avez la vraie, mon akeno, moi, on a kingandi, azap parmi ba vrai. Qui le tas soit trompette et bêtis, yoko za honnêtement. Bien aimé, ça l'effort. Mabi ki to luka makamoto bandela ko luka onka. Sanctification ko luka chaque jour. C'est contre moi, c'est contre la cassaka makamono sauté.
mona nzambe atalaka nini yo na yosala ese nzambe na nga osepela liloba nzambe elobi nini nzambe apesaki peuple même 10 commandements anga me bango na via sanctification parce que ezalaki na mboka moko alingaki bakomisa bango bien aimé olingi okoma mboka nzambe apromete biso eza lola tokotambola continent nyonso oyo c'est bien mais ezaka mokili atande otambola na Amérique eza naka mokili mais mboka nzambe apromete biso tokota ezaka lola nyonso tokosalaka ezaka en attendant mais mboka na biso ya solo tokolekisa vie na biso oyo tokovivre éternel ezaka lola mais pour tokokota kuna na kande tozengo mipetola non bien aimé topetola bilamba na biso moïse biso peuple bo sukola bilamba bilamba zo bango eza bilamba eza batisi te eza ba jini te bilamba eza mitema na bango koma peto liboso na nzambe mitema na bango koma pembe nzambe amona ke oui o pena batunanga parce que mutu moko aza église déjà l'église au Kenya ou na église locale ezaka poto ke na ba enseignement to célébrer mais véritable église ezaka motema ya mutu yango bible ke nzambe afanda na église tongami na maboko ya batu te mais afandi na église moko atongeza mwiza nzoto na yo bini moza wapi mutu aza véritable église yango bible ke non mutu ako détruire temple nzambe nzambe ako détruire motema no ezaka dia temple ya molimo mosa to place ngela vanda mais na ba bâtiment to keneka poto to kamatea to kola mais totambolaka na nzambe partout siko nzambe afanda bisiko salite eza te bisiko masumu eza nzambe afandaka te so moni mutu azosalaka masumu azosala masumu nabike nzambe aza kati na eza nzambe te nzambe ndenge mutu azobebisa na nzambe atikaka mutu nzambe alinga bisiko eza na via purification via sanctification bisika mutu amipetola aire nyonso namonaka baeglise bareligieux mosusu bamipetolaka basukoli makolo basukoli elongi basukoli maboko mais ezalaka nzoto mais omonaki baosala makambo nzambe abwe ok tokopetola liboso milimo na biso epetwama tokoma pembe liboso na nzambe bien nakoma okende na suka mpo na lelo yo moto ozolanda biso tozoloba kaka bible ezobake motu mwasi mo ayaki mpa jésus atalika jésus asala bamiracle alobi esengo na libumu ebota mwana mobali oyo esengo na mabele emelisa ye jésus alobi esengo eza na bato bazokama loba nzambe mpe bazotosa yango parce que bato mosusu baza na baeglise balingi vie bacommentaire kaka me balinga ochange te balingi otea bia sema ndio akula lobela bango bless you bapesa bacommentaire make nyonso me omoniki bachangeaka te nzambe alingi tozonga kati na biso toluka kimia na bato nyonso toluka komipetola bien aimé nani asukolaka nzoto nete na journée chaque jour tosukolaka 2 fois 3 fois so tosukola nzoto eza propre bongo milimo na biso ekomi salite tosukolaka maloba nzambe kama tokosukola motema na yo maloba nzambe toko changer vie na yo bien aimé ndenge ozobongisa nzoto bongisa mpe esprit na yo te esprit kobongisa oka ntango ozotosa loba nzambe ozobongisa esprit na yo ntango ozoprie ntango ozosala volonté ya nzambe ozobongisa esprit na yo ozomona mais biso topesa privilège mingi na makambo nzoto omona makambo nzoto tobomaka nzoto mingi mais na mama molimo tozalaka nango na négligence okuta bandimi ebele baosambela mais baza na babible te mais tala bana batelefone na chere na basaki omona moto ana telefone na $300 $500 mais bible a $10 aza nango te parce que tolingi kopesa mingi nzoto valeur ke molimo ok nzoto yakufa ezonga nango mabele mais milimo na biso nde kobika bien aimé nakomi na suka ya message ya lelo je crois que tolingi tokoma pena na suka ya séminaire oyo ya ba vrai adorateur mpona kota na enseignement mosusu mais est ce que oprofite na makambo bien aimé bible oyike soki oki mongongo na nzambe oyesa motema no makasi te mongongo nzambe okango ndenge nini ntango ozoka parole message bayoteya yo yango nde voi ya nzambe bible ezokaki ekola bika atindaki kaka liloba yango nde ebikisaki kaka liloba nde ekobikisa yo bien aimé mais lelo ozo néglige yango mokili oyo nzambe asalango na maloba likolo ezali nango mabele ezali nango ozomona mais omona moto alingi mokili mingi maolinga liloba nzambe te biloko nyonso tolula na mokili nzambe asalango na nzela parole mais tolingaka parole koleka biloko nyonso tokoma ba vrai adorateur aza moto azozela koya ya mwana na moto tozala lokola ba 10 vierge te liso parabole bapesa biso ba 10 vierge babike 5 bayaki mayele 5 mpe bayaki bazoba o bazaki mayele bazaki baminda nango batiaki mafuta liyo banini symbole ya saint esprit vrai adorateur azalaka molimo santo azalaka permanent na vie na yo molimo santo fo azala permanent genda koyede biso
totambola bien na vie chrétienne bien aimé na komi na suka tikala branché kaka na chaîne oyo biso to oyo na bino bolinga mingi le Nazareth TV comme vraiment boutique la branché place bolana ka ba mission na bino kitoko ba enseignement kitoko tokokuta na susu mbala sima pona to suki sa enseignement na biso na ba vrai adorateur pona tokota na enseignement mosusu et c'est mon bandeko bazoka makambo oyo azana mato ya koyoka ayoka oyo azana makasa ko salela asalela o pesa na mato ya makasa ko bwaka abwaka na ye mais na biso kaka bien aimé maloba nzambe le kagate lokola maloba nzambe le kagate yebaki makambo to te ko le kagate nzambe akokisaka mokano na ye enlèvement eza histoire eza vrai eza masapote nde bato mosusu baki enlèvement c'est salama ko salama te wana eza ba antichrist mais tant to koma na basema mosusu na fungola bino makambo mosusu vraiment na suki apona lelo nzambe apambola bandeko nyonso bazolanda biso nzambe apambola ba elini baza à travers le monde entier o bazotosa makambo oyo nzambe apambola bino place bozali nzambe pa pambola moto ozoyoka mozobeta na okara mais mokolo moko oza na besoin maloba oyo mokolo moko baki na yokaka te mais nzambe apermete ndenge otalika makambo oyo baki yango nde mema jugement na vie na yo parce que oyoki déjà vérité ebongaka oyoka nano te mais oko oyoki déjà nde komema jugement na pamboli bandeko nyonso bayolanda biso na pamboli Albert Okoko na Espagne na pamboli apôtre Simon na Allemagne na pamboli la princesse de l'Éternel na bisika azali na Est na pamboli papa directeur Moïse Piami na pamboli bisika azali na pamboli mama Thérèse Lokofe na Suisse na pamboli mama Thérèse Eola na Paris na pamboli sœur Cécile na Paris toujours na pamboli sœur na ngai Bibiche pia na Angleterre besoin na Londres na pamboli sœur Ruth na États-Unis vraiment na pamboli bana nyonso balanda biso bolingo na biso na bino mata toujours nzambe apambola bino na pesi bino mbote numéro na nga téléphone soko lingi obenga to poser na question tout na atam so comprendre malamu te soko benga na za disposition ko yamba yo téléphone na kanga makate lo baso na za na kati église ne kanga maka na yamba kaer nyonso na mutambela nga téléphone te okobenga na plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07 Nzambe apambola bino nyonso na kombo na Yesu. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe alona